Bokota, 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 Bokoto, 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 Bokota, Bokota, la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, kandenge ba yebsaka biso, tambola mokili omona makambo, tambola mokili omona ba dossier, tambola mokili omona ba affaire, Congo na biso, Congo ya ba dossier, Congo na biso, Congo ya ba affaire, Congo na biso, Congo ya makambo, Congo na biso, Congo moko ya somo. Kolala kola mukana ba dossier ya sika, kolala kola mukana ba situation ya sika, kolala kola mukana ba ka ya sika, toujours et encore na Congo na biso. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali toko ya koloba soki ya koloba ezali te malamu to vanda. Na Congo na biso tolukaka na biso matière teo, na Congo na biso matière eyaka koluka biso na ndenge moko ya somo. Voilà. Lelo bande konanga toye awa na dossier mosusu, lelo bande konanga toye awa na situation mosusu, lelo awa toye na makambo mosusu concernant surtout et encore Fally Ipupa bawario eske bozali soki bozali ka ndenge tokendaka nango ka ndenge tosalaka makelele na ba commentaire e kosala mama Étoile Inès TV kitoko wapi kosalanga malamu ba commentaire kaka makelele bawario tolingi to sentir bino parce que awa toye kobeta masolo ya star na bino ya papu na bino na ndenge ya malamu. Avant kota na mwa mozindo ya situation ya makambo na biso ya lelo e kozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Voilà. Lelo toye na dossier ya Fally Ipupa, toye na makambo ya Fally Ipupa. Que pasa? Eza nini lisusu pona Fally Ipupa? Bawario baza ibele o babengaka mama Étoile. Mama Étoile eza nini? Fally asali nini? Bawario babengaka nga bongo. Mama Étoile eza nini? Fally asali nini? Pona nini bolingaka kotiaka Fally na miniature? Bawario, Fally aza star. Tango tobetaka lisolo a star. Biso moko boyebi makambo ndenge kindaka. Totiaka pe na mwasi na miniature, totiaka pe bana na miniature. Eza vi na bango. Choix eza te. Bosilikaka te. Avant kota kuna, natie la bino nanu mwa spot. Ngana mela mwa mai. Kandenge zalaka. Na ozonga sima pona oya robeta lisolo ya Fally Ipupa awa. Tolanda nanu spot. On se retrouve juste après. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti et zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata
mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na Gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix la famille kane na yebsaka bino batela santé na yo soki kobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te yango eza toujours et encore ya motuya eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya kobatela surtout santé soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yoka bien te koyoka na yo soni te ezalaka toujours bien ozomi yoka bien te malamu oyebi ke na zana batu oyo bazobunda bazobatela pona santé na yo yango Gavker ayena ba solution ya makasi concernant makambo ya santé. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko nanga Gavker ayena ba solution ya makasi Gavker ayena ba solution ya kilikili concernant toujours et encore makambo ya mabota. Ba couple belé lelo ba panzani ba kabwani. Pourquoi? Parce que moi si azo koka kokumba zemité de l'autre côté pe mobali azo silika mobali pe azana besoin ya mwana yango eko sala kelelo oyo Gavker ayena ba solution ya makasi concernant kobota donc batu onyo so bozana problème à mabota bo consulter Gavker mabota ezali ba komi na système a olongola ba maki ya kosala keno mpa mama okoki kozwa zemi na nzela mosusu pate nzela ya kosangana na papa ba nzela o mosusu boyebi okoki kozwa zemi parce que ezala batu mosusu ki bosangani incompatibilité ezali moyen okumba zemi ezate siko Gavker ayena ba solution ya makasi po na makambo ya zemi bobenga numéro oyo ezo sala ba défilé na ba bande d'écran na bino po na ba information ya makasi sur dossier wana sans plus tarder nazoya awa na yelelo na dossier ya Fally Ipupa ebele abatu tobetaka toujours lisolo makambo ya Fally Ipupa Fally Ipupa na Nicki Minaj emataki ekitaki bazalaki bakendaki bazongaki lelo oyo de lui-même Fally Ipupa aye ko éclaircir moi makambo mosusu aye pe koloba statut na ye parce que ebele abatu balobaka toujours que non Fally Ipupa atikala na ye ko bala te mais lelo oyo ye moko azobimisa soki abala to abala te nyonso kozala na poasa nyonso tokolanda yango kaka wa chez Étoiline Ines TV sans plus tarder na tiela bino nanu maloba ya ye moko Fally Ipupa papu Fally Ipupa ye moko boyoka ye na boyi ezala te ke non mama Étoiline mutu alobaki mama Étoiline mutu ayaki kobetela biso lisolo ngana lingana nga batu kokosela nga makambo bokosela kanga makambo te s'il vous plaît bokosela nga makambo te ngana lingaka toujours ba preuve nanga ezala ba makambo nyonso oui ok na lingaka bongo ezala te ke non mama Étoiline mutu alobaki ngana ndimaka makambo nga na yebi nga moko ke non penza na lobaki nga na lobaki te na ndimaka ngo te eza mwa bongo voilà. Situation matrimoniale Fally Ipupa. Toyoka. Tu es marié, tu as des enfants, tu es célibataire, tu vis en concubinage comme la plupart des hommes africains depuis de nombreuses années, ou bien ce qui n'est pas bien. On est en 2021, les résolutions sont là. Tu es marié et tu es père de 8 enfants, non? Oui. Congolais, c'est rien ça. Je suis le plus sérieux de Congolais. C'est ça. Je crois que c'est dans les 5 enfants. Je suis pas du genre à... Moi, je suis en 3 chemins. Ah ouais, 3 chemins. Ça m'a fait niveau scolaire, Fally Ipupa. Comme on dit en France, diplôme d'État au Congo. J'ai pris ça de donner à mes parents. C'était un devoir pour toi? Tu étais obligé de le faire avant d'aller poursuivre la musique? C'était un devoir parce que mon père voulait absolument que je fasse mes études.
devenir médecin. Ah ouais. Bon, écoutez, moi, j'ai trouvé plutôt être chanteur, c'était plus cool. Je respecte beaucoup, je respecte énormément de médecins. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui doivent gagner plus d'argent sur cette terre, ça doit être des médecins, en fait. Oui, c'est ça qui Mais j'ai préféré quand même être chanteur. Par contre, ma maman, elle s'en foutait, hein. Elle m'encourageait, mais mon père voulait absolument que je devienne docteur Fanny. Tu vois, à l'époque, faire des études, docteur, moi je pensais être artiste militaire. Parce que quand je me voyais en tenue militaire, la treillis. Le swag était Boyoka. Tu aurais pu être un médecin soigné, hein, carrément. Ouais. Et quel type de médecine si jamais tu la gynécologie? Ou pédiatre. Ah bah tu vois, c'est... Non mais c'est vrai que docteur Fanny... ça sonnait bien quand même. Qu'est-ce que tes parents faisaient, Fanny? Mon père était commerçant, businessman comme aujourd'hui. Ils ont coolisé ça parce qu'aujourd'hui les gens ne disent plus commerçant, ils disent je suis un homme d'affaires. Ouais, c'est ça. Mon père était homme d'affaires. Ma mère, elle a fait des études couture chez nous. D'accord. Voilà. Ok. Donc couturière. Combien de frères et sœurs alors? Ah ouais, une famille... Qu'est-ce que t'as dit les Congolais? Famille nombreuse. Non, mais ça c'était mon père. Ça, c'est Moi j'ai... 100 enfants comme le papa de Youssef. Je pense 14. 14. Non, je pense pas, 14 ans. Gentil. Bon, alors, on connaît ton style de musique, finalement, ou pas, hein, parce que... Moi, je fais des tokos musique. Voilà, c'est un mix de la musique congolaise, la musique urbaine internationale. Internationale, hein, voilà. Parce que je n'ai même pas envie de dire internationale française, parce que même, tu as chanté avec R. Kelly, etc., etc. Quel est ton rêve le plus grand en tant qu'artiste, Fanny? Ça va être la dernière question pour l'ID de Star. Mon rêve, tu sais, sans aucune prétention, j'ai essayé de réaliser. Et moi, je suis quelqu'un d'autre, et bien, bah, et bien, moi, tu as exemple, et bien, bah, foot à ticket, comme on a cinéma, bah, et bien, on doit get talent, ma soloté. Et alors, on filme, mais bah, foot ici, bah, get talent. Mais bah, t'as là, bah, qu'il y a Netflix, bah, son abonnement, bah, et bien, bien, on doit talent. Et alors, on a le coup mais tout à la même film, autre ligne film. Je crois qu'aujourd'hui, bah, Congolais, bah, oui, à un niveau, il y a autant même s'ils savent que c'est pas la vérité. Écoutez, histoire, vous avez la malana, bateau, bah, ils sont à Porto depuis 2000, 2006. Bateau, Porto, à la Charbel, bateau, Porto, à la baïbe histoire. Évidemment, bateau, bah, les noms de temps, on ne va pas comprendre l'histoire, mais je pense que bateau, ça va péter dans l'histoire. Dans sa misère, on dit tout ce qui touche à Fali, ça donne des vues, ça donne des trucs. Mais bon, écoutez, la vérité, ils arrêtent. Je n'ai même pas besoin de donner trop de crédit dans Mabomo. C'est une histoire, relation, moi, pendant il a 2000, je crois 2001, et si là, en 2003, officieusement, c'est-à-dire que sans papier catalan, et puis en 2011, on est en France. Tout va être on est en France, ça le papier, divorce, tout plein, tu fais ta vie et ça la vie. C'est la vérité. Pas mon gars, le couteau, il y a la preuve. Parce que nous, on a la preuve révélée. La vérité, on va voter la protagoniste. Oui, oui. Ah, mais pas toi. Oui, oui. Moi, pas toi, la catch à l'histoire. Oui, oui. Non, il choquait pas tout trop. Je préfère que on va pas en ligne. Je suis déjà, il y a des bossos. Nazo, on a signé trop, hein? Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu dis le protagoniste, voilà une raison. On a tout dans la catite, il y a ma cambo. Ce matin, il va comme choquer ma tubélé. Mais je préfère le temps à la comboter. Alors, ça, on va insister prochainement, on va le temps à la combo. Mais tant on va bouiller, les gens vont faire un anga. La route temps à la combo. Au moins, on va le battre. Je connais les noms, mais je n'ai pas donné. Quand je dis protagoniste, c'est ça, bateau Bazali, bateau Arina Kati. Bref. Bateau comprenez une chose. Moi, avant, dans zone racimatée, il n'y a pas des émichami de Fali tant son mon centre. Il n'y a pas de mariage qui existe. Quand il a prouvé le contraire, il y a un scénario, soi-disant Zémizali, théâtre des choses. Soi-disant ils vont le voir pour dire que quand t'incriminé toi au Bobi Banamo, vous pensez que les gens sont bêtes? Pas toi bête. Attends, message là, oui. Oui, message. Message.
Les Warriors, Focus, album, tout ça. Les à côté, ils ont oublié. Je viens de vous dire que, voilà, Marambo est dans la France. Il est dans la France. C'est-à-dire que quelqu'un na Chika, Pao, na Tché, Lao, na Kin. Non. Il y a des dossiers, Maramoutou. 2011, le monsieur, il fera sa vie, parce que même si je faisais dans ma vie, il dit, madame, tu feras ta vie, il n'y a rien. 2011, tu le 2021, maman, il ne faut pas prendre les gens. Bon, je ne voulais pas t'embarrasser, mais du moins, merci. Non, c'est bon. Je pense que la musique avec Tataline a besoin. Et puis, quand on a ma version, on a dit, on a 12 heures, on a dit A. On a 18 heures, on a dit B. On a 20 heures, on a dit C. Mais franchement, il faut qu'on ait la moins capacité de mourir. Pour comprendre, madame. Le mot d'ordre des avars que je suis quelqu'un qui avance. Toujours un album manqué pour vous. Non, justement, par exemple, un album computer manqué. Mais on avait un conseil, tu sais, ici, là, on a Congo, on a Libanda, tout ça, surtout dans la Kivu, il y a des mamans qui sont vraiment violées. Il y a des femmes qui sont vraiment abandonnées, vrai. Il y a des femmes qui... Voilà. Nabandi ebela batuto koyoka Fally Ipupa ebela batuto landaka nde na lobaka eza na ba message mosusu oyo ebimaka biso moyen to ya ko commenter eza te biso moyen to ya ko bakisa eza te nyonso déjà ici elobami parce que ebela batuti lelo badimaka te ke no Fally Ipupa na Miki Mega basi bakabwana basi basilani batu mosusu balobaka toujours ke no bazalaka na bango na kunzu batu mosusu balobaka bongo alors lelo oyo Fally Ipupa aye koya na ba éclaircissement na ye ya makasi sur dossier wana sur affaire wana aye ko bimisa nyonso na poisa aye ko tia nyonso na poisa mutu nyonso a comprendre que non Fally Ipupa na Miki Megan basi bakabwana bazalaka lisusu te na kilelo oyo Fally Ipupa azalaka na ye officiellement marié et pas ya madame Nana Ketchope eza mwa bongo donc bino basi mosusu oyo bolula Fally Ipupa o bo envia Fally Ipupa bobo ya kobala baba kanisi na bino ezalaka ke no un jour na bimaka na Fally Ipupa en tout cas botia kango na mutu Fally Ipupa aza mobali ya batu aza mobali ya Nana Ketchope ata seko lelo oyo lingi obimaka na Fally Ipupa yeba yango na mutu na yo ke no Fally Ipupa otikala kobala yo te yo moko ka obebisa nzoto na yo malamu olukaka mobali ya vi na yo abala yo mutu na mutu ndenge toza boye Zambe akela basi nyonso na mibali na bango ezalaka toujours bien luka mobali ya vi na yo te kotiaka makanisi na yo kotiaka bamakam na yo nyonso te ke non ndenge na za boye un jour peut-être soki nakutane na Fally Ipupa tokoti kolingana ta soki yo lingi na makasi yeba ke Fally Ipupa aza na mwasi aza homme marié et mata ekita eza mwa bongo je suis sûr que to comprendre ma camion so Fally Ipupa auti koloba awa na yaki na video o na yebi ke eza video moko ya kala mais na yaki na nango kaka pona ko ya kotia mwa éclaircissement surtout na ba dossier na ba affaire nyonso ezotambolaka sur les réseaux sociaux to komi na mwa suka partage na biso la famille kande na yebisaka bino biloko kitoko e umelaka te biloko kitoko ekendaka nango mbangu suka na biso yango oyo permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.